Actu Final TV, découvrez Belle Vue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Belle Vue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Belle Vue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêt à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Belle Vue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ses actualités et découvrir ses nouvelles œuvres. Linda joue un film international. Linda va film à jouer avec les États-Unis la salle. Eh oui. Si la déjà y est savoir la Linda. Et moi préfère qu'il y a SB. Sur la Linda y va y jouer. Alors il y a SBT. Non Linda n'a ni choix comme parade. Ni choix il y a SB voilà la radio. Ah bon? Ah, n'a pas ça la parole. On voit comme ça ça va. C'est pas bon. Au fini Linda, aye baka konata te. Pendant tout ce temps, azaki na SB au mona la mabe wana nyoste moyo mona molelo fois. Te wana ezaba trophée oyo ngana vana ngana sanya entreprise na ngana ko sina trophée na ni. Est-ce que le gouvernement y est bien? Attends. Eh, le modèle. On besoin avoir na Congo le ba trophée oyo gouvernement ko yé ba ka bisa mwana mboka na mutawa. Moi mon kemi balé o ngana yebi. Mais ba o no se contention de sentiment na yé. Normalement yaya. Gouvernement peut créer manifestation mon boyo ba o ça va trophée. Et ça va desservir pas les autres trophées. Eh, ça va soyez ça va desservir pas les autres trophées. Mais nani si madame tous ces trophées. Makas ba resi banda bandi. Soit disant exemple TV. Soit disant moi na facile. Chaîne na yedu de trophée. Ah, je trouve ma fille là. Et il y a après de parler faut bien voilà, on va dire finalement va réussir. Voilà. On va réussir, on va comment la soupe que l'on suit au desate. Et on m'a dit donc on a dit na sana, na zo ya kona toute ta belle vie. On a vu que ta belle vie ba oya. Ta belle vie on te donne le loli ba oya on va yo ba ici. La minute au jour doit solution te. Madame est 8 place à mon nom. Eh. Madame est 8 place à mon nom. Eh. On place na wezo ye ba na tout ça. Voilà, la dernière passe que ça va me conseiller, à celle qui a moi régime, et ça la bien. Maintenant, mes 8 places à mon niveau, je suis en solution que l'on va ma tasse d'abord. On a le bien, on va les amener à Paris, on va le baloba, voilà. Si avant, il y a un porta rouge à rouge.
ayebi tete azala ngazima tete c'est chérie maman nanga azobela fana kitala hospital mwana lelo tolala kibienki ndenge azala aza sanfoutiste neta bacreye mobala préféré azala mwasi po moto abongo lokwa ye azali na libate ya fi mobimba yaya mwana vie okoko baloloba ozoganga na yo babake yo oze lombe akoma lokwa ya gola bamema ye lokwa libata Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Active Finale Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre femme, la présentatrice Ciciana, la Cléopâtre, comment la soirée va se finir par dit. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai pour vous sur mon plateau Pamela Matondo, maman qui a famille Bota, notre maman qui la Bissou. La Bino pas à la Rabongo. Merci pour la fidélité et confiance pour vous avoir sur notre chaîne Bissou. Chaîne Nabino Active Finale Télévision, je tiens à remercier Madame Belvi Kandi, coutume de l'écriture, Madame Maman Nouveau Testament, Moutatika, ma commune de défaut, Nicolo, Nazo Lara, Moutatika, évangélisation, na défaut, un test quoi, le monde en français, à qui n'a dit ça en anglais, de l'homme on a innocent ou coupable, tout comme on a my brother. Et Nicolo Babongo, mon frère, hein, mon frère, pour moi, la carte c'est mon frère, pour découvrir, bon, on est quand on est ça, on y a pas de bureau, tout qu'on a d'ailleurs. Madame Belvi Kandi, on voit, puis bien comme la combo, il y a de la production, Nicolo, tout y a bon. My brother. Voilà, on a fait merci beaucoup à ma maman sur la famille, à la maman chérie, maman Kevin Bokatola, maman José Moussadissou, maman Chantal Moukendi, maman Gina, ma Biala, ma maman, le but vraiment, merci beaucoup pour la fidélité, et confiance, par commentaire, la mieux, l'équipe tellement aimé na Katia. Active Finale Télévision, Ika Mamélina, voilà, merci beaucoup. Princesse Davina, merci beaucoup. Elena David, en fait, c'est Elena David. Merci beaucoup. Il y a eu un mois, mon ami, chérie, pour aller ici, pas, ingénieur Francis Ngolu de Kinshasa, à moi, ils ont ingénieur Francis Ngolu du solo, il y a podium, il y a lumière, plutôt, ils ont ingénieur Francis Ngolu, voilà, mon vieux Serge Vital, les bijoutiers, mais quand il y a plein de salaires pour moi, qui tout ma casse, le son qui fait cadeau, maintenant, là, mon vieux Serge Vital, ma commune, ma route, tant à peu, bon, le il refait ça. Si ma casse. Mon vieux Yannick Bolunza, il y a un moment pour moi, vous a tellement aimé, c'est que ce temps, on va pouvoir émission coup de et vous allez me pousser, mais va combo, et que vous a tellement aimé. Voilà, et notre zolo, n'est-ce pas, caméra de l'autre, aux abonnés, même la race, aux amis sont vraiment plein d'ensemble, et ça là, qui toque au macasse, bonjour comme ça. Bonjour, moi, je suis la famille Bota, chacha, moi, na maïe, moi, nous, ça va. Merci beaucoup, la famille Bota, la famille Bota, qui se la filme la bicho. My brother. Mon frère. Donc, consommer mon frère, c'est mieux que bien à mon frère parce que bah, tu as la signification, il y a my brother. L'anglais, il y a peut-être tellement trop en français. Mon frère, en tout cas, consommer mon frère, et ça vraiment, film à TikTok, on a déjà teaser, na présentation, terre, na prise, on a oui casting, qui les a déjà wall. Voilà, en plus, maman Belvi a été na casting na yeso na ba film na yeto consommer penda en tout cas nga lobaka mingi to ya défendre ba valeur madame Belvi za ka valeur ya moto vanda ka ngako tata ba lobby sur 100% ya mikala ya Belvi na zananga donc nga bukala liboso ya Belvi numéro 1 ezanga itowela ngo sipona Bianca zanga ya ka ye bukala mutendo solo kite ngane bukala ya sur oui matiki 00 pena tellement ni bien na za défenseur ya Belvi kantina pa ndo na mukala ni ya 00 ko mukala wana ya osimbele sakite mukala wana ya kosopele maite mukala wana ya kosopole makolote mukala wana ya ko défendre ba valeur ko isa na kati ya Belvi voilà ba film o komela biso ya kitoko en tout cas maman vanda na ngwenda na nzamba pambola yo
bolamu d'abord eleki ebele mayele mpe eleki ebele parce que toloba makambo oyo tolinga kodéfendre bavaleur te en fait todéfendre madame Belvi parce que aza na valeur lelo alongoli biso soi na comédie comédie ekufaka na kongo nalobaka eloko maintes fois kongo ekufaka me lelo oyo madame Belvi mpe aye abi te namekana mosoki ekosimba apose mpe pierre na ye mpe moni mpe ke esimbi mpe azalaki na premier niveau lelo akoti na 3e 4e 5e niveau aomata parce que mosala emonana na miso ya bato namoni bato ebele balobeli makambo ba trophée omoni trophée ndenge eza na trophée eza nango mabe te mpe moto amérite trophée wana aza na ye mpe mabe te soki asali mosala bien te siko batrophée eza na bacatégorie ebele batrophée eza na bacatégorie ebele siko lokwa trophée oyo bauti opesa boye mama na biso Belvi Kandila patron na tellement aza na niveau moko élevé trophée wana émérité ye te parce que naomona bato ebele nde baloba te batrophée bapesi batrophée aza meilleur scénariste aza poutine azwi trophée te poani te trophée wana etala bato etala niveau ya bato en fait etala baniveau parce que niveau ya Belvi emérité trophée wana te baki epesa Belvi trophée place maona bata tiktok Belvi Kandila patrona batrophée bato bazwi na bango batrophée en tout cas mon frère chéri grâce luzolo ezali omérité okoma da international parce que ojoué na français ojoué na anglais ojoué na lingala aza déjà international grâce luzolo en tout cas bafélicitation ya trophée mais bato moto asalaki organisation ya batrophée wana bamoni ke madame Belvi baza bata niveau likolo baomérité trophée wana te yango bazalaki na nani bakomona bango ezalaki na place ya batrophée wana te parce que so ezalaki batrophée wana bamadame Belvi mpe bana omérité yango koma Belvi Kandela ozanga na kati te motu na motu aosala eloko oyo motema ne ezolingi esala motu na motu mpe asalaka eloko alobiki nga na opesa yango charge naopesa yango charge po azomérité nini asalaki nini yango esaliki asala nini azwa eloko donc motu na motu aosalela sentiment na ye en tout cas focus n'est pas de distraction vraiment tous appelez pas de distraction de consommer ma film botala ka dessert rival etikaki biso likolo nasa ou coupable ne parlons même pas voilà junior moi Belvi Kandila Belvi Kandila za formatrice ya makasi Belvi Kandila Poutine formatrice au monde apenza que oh Belvi oui Belvi ko akomiko ba junior lelo pe ba bimiko makasi ba junior ba bimi junior penza bimi au moins on jouer ko makasi o ya tika la ko fona na ki répétition mo ba répéter ka boye ça c'est verse ça expression faciale ba sala ka boye colère tristesse ba ça junior a bien on t'a bien on kana bella en tout cas Belvi Kandila patron na terre azaka Poutine en fait voilà vraiment félicitations na madame Belvi Kandila de capito sur l'état sur l'état cal sur la film to qui non peut ka mala mako to moni deux sœurs rivales et aussi aussi là ava les sons nini oyo wa tirer fait porter léonini innocent ou coupable d'abord les soins liboso mobali tango olinga mwasi oyebi ke mwasi wana aza na mwana na ye mwana wana abotaki ye na nzete te abotaki ye na nyama te abotaki ye mpe na moto lelo ata libala ekufi libala mwana ekufaka te quelque soit mobali oyo ozwi alobi akozwa yo en charge ti mwana akozwa yo en charge bien sûr na mwana na ezala 100% te mpe akozwa yo charge na mwana 100% loba papa mwana wana azali su na mboka wana te papa mwana wana akufa soki papa mwana wana bokabwana na ndenge mabe soki awanga wana kaseli kake mobali papa mwana wana azo reconnaître ke naza na mwana nga quelque part akolanda te partout siko zuwa ya papa na biso dingi abanayi kokata ndenge papa na biso vini aolandaka davina bongo mpona kokende kolanda mwana ne junior mwa jalousie wana esali oyo nyonso esali bomoni vini na papa tiremo na suka ndenge esukeli bango abi nani vini alobi elongo eza très capital alobaki okotolinga mwasi ekomi suti na niveau koma mwana na ngai donc guerre wana ezalaki tellement te film il faut que deka bongo madame Belvi fois kataka film bongo yango tolobaki madame Belvi ayekaka masi eza vraiment conseil moko na film oyo bato mpena bazwi conseil oyo lobo baloba mpena ke apprend ou à laisser mais biso mi to à laisser te to apprendre nde parce que Belvi Kandi mpenza motu te nayebi te baenseignant oyo batangisa osalisa linda bajete une fille très intelligente osalisa linda bajete une fille très intelligente soso na mvandi naotala linda naotala davina komsi baza bana tata moko mama moko parce que comportement batik nani
na kokolo bani bakisa na bango donc oka bana mo babote mi place moko batangi école moko ba évoluer place moko te en tout cas sans vous mentir sans polémique et sans flatterie bravo na maman boti Davina na maman boti Linda voilà parce que te non to ya kwa kise batu na mabete boloba pe bolamu ya batu boyeba pe qualité ya bacteur na bino na bactrice na bino na valeur te ba qualité franchement baza pena oyebi tie théâtre bato ebele babimi na bango na théâtre bato ebele baa na succès na théâtre mais siko succès ya bathéâtre na théâtre yango eza na badéqualité voilà esana moto lokwa siana ajoue na scène ata ajoue te omonaka savoir azodégage batisa na yo omonaka oyo mpenza mwana ndako oyo mpenza vanda na bande de l'école oyo mpenza siko balinda na badavina bazotourne te ke toyotourne maboke bamona naosala cinéma ya Hollywood Hollywood basala film omonaka eleka na novelas on dirait télé-réalité baojoue maboke te baojoue na vie na ndenge bavivra na vie na bango normal mpe donc bana bilengi moko boyokaka bu nzambe na ngai yo oyoka mpenza bu en tout cas nzambe mpenza fo apesa Belvi Kandila patron na longue vie parce que Belvi ndenge aza mosala makasi balinda na badavina lelo baoleka fo bato mosusu babotama voilà tala bametteur en scène basé ebele na Congo chacha na oyebisa yo mais pour le moment metteur en scène tozomona azokoma film lisu na yo eza epa linda na davina mais siko baoyo baza baodeye na baodeyesi baomona te babenga ndenge nini parce que film omona ke place oyo ndenge naokoma boye mérité ka davina mérité ka linda félicitation aza na ye complexité aza na ye complexité amoni ke eloko esimba boye pa motu te eye totika sembla pour le moment bato basimbi maboko bato bazocartonne na batableau na baomonake na film baocartonne davina na linda tolobaka te ke okokoma okusa linda mpo ayebela non linda banda azalaki na sb abanda ojoue parce que na bana nyonso ya sila na sb s'impose koleka linda aza te siko linda kuna bandai kobunda na badavina linda ye moko davina aza davina alex bamaria baasiana baza telema ebele bakeni bageti linda bandai kobunda ye moko s'il vous plaît linda bunda bitumba ye moko aye moma foto ozala bareconnaissante na bareconnaissant linda bitumba oyo abundi ye moko na sb contre bato wana nyonso ebele eloko okokoma sile ya mafinga non aye moma fo arrete tozala bareconnaissante yango nzambe alingaka boye te nzambe alingaka boye te bosepela na lipamboli ya moninga bino bolingaki soi-disant bobengana linda bolingaki bobenganaki linda bongo atelengana mosala na ye nde ezosala ke babenga ye baplace oyo nyonso azokende okati linda soki ayebaka kojoue te linga okesani na bela akoti linda soki ayebaka kojoue te linga okesani epa linda epa linda na savoir na ye nde moto ezosalaki akende bongo yango wana naloba botika na bino mafinga bamafinga oyo boofinga na misala na bango ezopermettre te ata bofingi boyebi ke tofingi na biso mais ota mosala obeta yango dada abeta yango dada epe kandi na minute oyo aza liso na posa koleka na batableau te osala na moni ajoue alembi azwi makambo bakomo nyonso banome talaka pour le moment numéro 1 osalise bajoue ye ajoue te biki na ye na papeta maokoma baojoue yaya omoni tonto patrik aojoue omoni vini aojoue eza na biso desho aojoue grâce luzolo aojoue yaya Belvi Kandila patron na bravo en tout cas mosala kitoko makasi voilà Belvi la patron na bravo lelo otomoni on dirait comme si ekomi et nous moi le quoi concurrence moi boye sur na pas employer terme et comme le roi concurrence moi boye tout le monde a raqué mutakolo ngwana pe na bela atine SB eza nango normal koto na biso koto na famille bota eza nango normal mais kolongwa ya na SB ko ya koto ba émission kili kuna bango ba komosa ba émission kili ba émission bele bana ki biso awa
toyambaka bato soka ye toyambi tozwa exemple ya linda depuis aye linda na basala émission te mais kote kuna tomoni motu so alongwe kote ntango ya fo basalisa ye bémission fo bana kofinga motu alongwe mpa na bango aye boye fo bana kofinga bacréer barubrique mo wana elongi esalaka agitation d'abord manque à faire savoir exemple mokie yango esalaka basala bongo parce que à logique des choses bino bolingani motu olingaki atikalaka stati omona ya komi kotelengana sb nde moto epesaki ye makambo lelo sb soi disant nde baloba babengana ye sb ebengana ye lelo asuki wapi non linda aza très intelligente linda ajoua bafilme oyo etekama international linda bafilme ajoua etekama ti na baétats-unis sila asalango te otoloba vérité sila asalango te linda deja ezaki likolo otango linda baye okutana na sila na bokeseni sila deja yebaki savoir ya linda yango apréféraki aya sb soki linda ayebaki kojoue te alingaki ya sb te yo linda na michu bokomparaka te michu ayaki sb mpo alataka bien atiaka makillage perike akomiteka ye moko siko atekaka art napusa na pardon omolikambo bofili linda libumu monene bofili linda misu mino mikuse pardon bofili linda ayebaka kolata te pendant tout ce temps azalaki na sb bomonaka mabe wana nyonso te boye omona yango lelo voilà boza bajute oza mpenza bajute oyebi ndenge ezana toyeba deya point faible na bango point faible na bango toyebaka bango nde baza makasi na koprovoke me bakoka kosisa likambo ntina suka te boye na libumu ya linda non peut-être michu osala na ye video na ye eza so motu nyonso osala me bino bozozwa foto ya linda bozotia wana bozokole linda mpe soki ayeke michu mutu munene michu misu minene michu munoko munene michu mikuse wana baloba te linda pa répondre michu parce que michu asali video wana azwi son me bino bozozwa bozotia foto ya linda soki mutu linda pa ye asali son na ye batie foto ya michu soki linda répondre na michu toyeba nini toza michu longwa na distraction sala effort olongwa no na distraction okende koaméliorer oyeba kojouer akota na distraction oyo na minute oso olobiki akota nini na distraction ayebi deya kojouer moni linda ayebi na ye deya kojouer ata na minute akoti na distraction olobiki so nga avocate na ojoue avocate o docteur na ojoue mais soki otie micho ajouer maître avocate akokoka te akoka te yaya toloba makambo eza sérieux akoka te omoni rôle oyo michu nani linda joue awa michu akokango te mais bazwa yango bapesa yango sylvie eseka ndenge babeta yango dada bazwa yango bapesa yango alex bapesa yango keni bapesa keni omona ndenge babeta yango dada yaya alongwa na ye na distraction bakotie na distraction te mpona ngai ezaka conseil en tout cas kende koaméliorer oyeba kojouer parce que aza limité na barole ebele. Voilà, merci beaucoup à Kende Koyo pour la vraiment améliorer. Parce que aux ans, on a belé à Kosala, wana malubaya, Pamela, Matondo, voilà, tout mes capés, Kosola, mon petit qui n'est pas molo, malem, la linga, la ligue, balubaka. La moitié qui prend un exemple, TV, la réserve à Kosala, banalise, mais quand elle est là, Kosala, chose étonnante, à le dire que Madame Belvi Kandi a un film mort côté. Oyo akoma oyo ezaki na année esali cité écartonné ezate kaka kokoma kaka koyela bato ba filme koyela bato ba 4 films pendant que toza na film moko te oyo esali cité d'abord kombo ya chaîne ono benga ngoni exemple non est-ce qu'il y a des exemplaires omoni na yebi te ba classe en batanga ndé parce que tant yo opesa titre émission ou kombo ya chaîne ça te no moko yo sala tant on peut ça exemple faut yo moko na nos exemplaire est-ce que comme ma chaîne wana exemple TV yé moko az exemplaire devant tout le monde toi ça exemple devant bato az exemplaire te ba makambo na ye nyonso yango na lobaka ya ko sanga na nzambe ndenge nini ya ba ngo mibali ba mikomisa basi bébé bien Belleville lelo so alobike ba film na ye ça vous mentir ça semble penza au papa nous opesa ba trophée na ndinga solo chaque film à Belleville ils ont mérité trophée ba trophée na ndinga solo ba pesa na ndinga ya mafia ya mafia kutu te wana eza ba trophée oyo nga na vanda nga na sali entreprise na nga na ko opesa ba trophée ndé na lingi est-ce que gouvernement y est bien ata muke bien ngote obiso awa na Congo na kokolo ba ke ba trophée oyo gouvernement koko yeba kaka eza mwana mboka na mboka wa
moi moke mibale oyo nga nayebi mais baoyo nyonso motu na moto asalela sentiment na ye normalement yaya gouvernement mpena ecréye manifestation mo boye oyo baopesa batrophée esanga dese rival ezwa trophée te oyesanga donc dese rival ezwa trophée te mais nani ntima na nzusu ezwi trophée bisalela libobalo tala moko pa Césaire makasi baresi banda bandi soit disant exemple TV soit disant mwana ifasiki chaîne na ye ezwi deya trophée nde ekozwa trophée mafinga des fois avant de parler, il faut bien réfléchir. Voilà. Finalement, on va réussir. Voilà. On va réussir, on va comment on a sous que l'on a su au désastre. On a toute ta belle vie. On a vu que ta belle vie, ta belle vie, on peut hôtel l'eau, il va quoi, il va réussir. La minute aujourd'hui doit être solution. Madame, je place à mon nom. Madame, je place à mon nom. Je place na moi, je vais aller dans bazala tana pasi bapesa bango conseil asalisa ata mwa régime esala bien matama ezwi place ya monoko ozozwa yango solution te yo mbango ka makasi na bamakasi yango nalobi mobali eza moto charisme mobali alobaloba mingi te mobali surtout kokipe makambo ya bato mobali akipakipa makambo te mobali aza moto charisme mobali ndenge aza motu moko ya bonheur ebele en plus likolo nango fo azala dictateur ou azala na babenga ngo nini barigueur moko en fait mobali ndenge alobi soki alobi ka nalingi te voilà alobi ke oui ekotikala oui alobi non ekotikala non mais oyo basi oyo bakoma net en tout cas yango juju pa alobi oprésente biso ata bamakambo ata bana moko olebi daya ba 30 ans ata bana baza te baleki ba 30 ans bana baza te bamama wana babote bango na bapapa baza mpe na posa mobenga bango bakoko moite osolola ana posa obenga bango bakoko biso toyebi ke mwana mobali mpenza mibali kutu lobaka lelo poki defa ngo eye makasi omona mpe mwana mobali baokata ye manzaka batie mpe mwa basi mibali ya kala manzaka echange couleur ekoma chokola mibali ya kala omona sali peka wa bamasasa mbe ekoma jaune ana ntango okata ngo te mibali kutu kala te bakoma otya parfum mibali na kala biso ti nde tozokola bakokola biso batya baparfum ana ntango wana te mais bango lelo baresi avanyanga po apota rouge awana leve rouge elemba ayebi te ke aza na engagement te ke ndoyi se chéri mama nanga azobela fonaki etale na hôpital mwana lelo tolalaki bien te ndenge aza sans foutiste ye nzambe acreye mobali apréféré azala mwasi soka moto abongo lokwa ye azali na libabe ya vie mobimba bana bamababe ya bavie mobimba yango sokonga na mona boye baperte yango nzambe soki ayeba ke mwana onga na omema na libumu azala des fois na olongola zemi franchement bazemi ya babamamura ya babaresi bamama na bango balongola yango kala bamérite bato na société te mama oyebi ke etango tozalaka na série ya Sodome et Gomorrhe obeta bato bafilme betelanga mura na baresi nzambe otunanga olinga apabeta bango film olinga lobi papa po ani okreaki bango bato falo ata likelele ata moseleke te ata fulasa yo baza na valeur te en fait siko ngando kwa neti boye yaya moko boya mobali aye na ndako na biso ali koswanisa biso nivo abeta mama na nga nayebi ke nabotama na yaya moko boya mobali nakebenga baresi bakoboma yenga makofi nazoyebisa yo bakoboma yenga makofi nazoyebisa yo po yaya akoma na ye mwasi vraiment kaka na filme kaka na émission wana alobi ke madame Belvi Kandi tika mama top na mamilo lokola baokapi te affaire voyage bango lokwa baninga mosusu te il paraît-il ke baninga mosusu bazoyeba bango na voyage papa alia na ya tete nalobi bachante ya victoire aza la guerre te voilà bobungi na bitumba ngo te bozina victoire te bochante victoire boye nde soki ke papa alain akokende turquie eza mabe te voilà
soki okende eza mpona mosala na ye seki akende estce Bellevue aoyo osala makanisi na biloko wana on va chanter victoire avalaki ya ndeni opapa nde soki oketiriki ake na ye eza problème te Bellevue ndenge anga nasala makambo te mpo yo osalaki boye nga mpe nasala non mpe makanisi na bango eza makanisi ya Bellevue te Bellevue mpo osala makambo te mpo aprouve tellement bino bolobaki nga mpe nasala yango bango kutu awa ka lubumbashi akomba batishaki makelele bongo Bellevue memi bato na Dubaï délégation ya 3 personnes délégation ya 3 personnes bokei mbongo na bino abiyale comme retour baséjour na bino mbongo ya logement eza awa Bellevue asala makambo te mpo oyo osalaki nga mpe fo nasala boye non aosala yango mpo aprouve banani Bellevue oyo azalaki na posa approuve bea na théâtre mosala na ye c'est tout oyo nyonso etikali eza te na bénéfice moko te osala nango nini pesanga papa le ndenge aza bona age na ye eza na susi ya poto asala nango nini na age ya papa le akevana na poto asala mosala nini eloko osala eza te tema baactualité ezalaka bango te soki bazala baactualité te babe na film osalela banalise te bakoti na ndoko balali bakongi parce que bana eloko osala te en fait. Voilà, merci beaucoup Pamela Matondo pour notre sujet to comment comment biso déjà na suka vi TV ezalaka ngonga mais to tsaka te solana to fonga moi parenthèse moko awa na mona ki bongo tendresse na makambi ya ye na shita vraiment alekaki a salaki ba propos moko ezaki vraiment malamu te lalaki na se batunye mamba jita lobiki si bakunda jita bakulia déjà na cimetière ya Kitambo ya salaka guerre na mopepe na mai na moto na butu na moi soki akangisi ye bongo ye soki akoteli ye na nzela monene alukamaka boye ntango ekomaki baporte ya plainte akomi oke kimakima okomi mal à l'aise ya vie na opona nini koluka makambo ye moko iye dernière trois personnes grâce mwamba déjà ya baza bamakambo soki ya bapolisier soki ya banani bazwa nde au niveau oui bazwa au niveau ya bamagistrat baboye bazwa ba au niveau parce que ntango yo oluka makambo fomo nayeba pene na nzambe na oluka makambo na nsima na nga na ana moto mpenza aza ya sira lenda yaya mona vie okoko banoloba ozoganga na yo bamonake yo oza elombe akoma lokwa ya gola bamema ye lokwa libata masima na ye aza te président biso na kosa mena ye vidir awa bapardon tina bapape lombe pardon partout lelo oyo akobenga nani basengele pardon yoka po motu balimbisaki mbaa moko mibale misate débordé soki jite akufa ye akufa fois 1500 soki jite akufa soyebi ke jite une femme mariée aza na États-Unis avandi na ye osala vie na ye na mobali na ye yo awa mitelenga na biso nyonso na bamoto visite moto atepine mais ozana soki ye nde jite akunda ye parce que aza limité na vie jite aza limité na vie te soki amoni ke moto ezotrouble akota na ye full franchement. Voilà, c'est ici qu'on va prendre la fin de notre tranche aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis, de début jusqu'à la fin de notre tranche aujourd'hui. Merci beaucoup à Enoch Zolo, Yenga Zalatouana, vraiment. À Eda Kingaï, Namukolo Yalelo, voilà, pas ce matin de tout comme déjà la soupe à Malomé. Oui, il a fait si mot, c'est ça, ça va être facile la plateforme, ko like te ko partager vidéo te ko commenter te ko mona biso te to ya donc la commentaire na ba mona pesa la biso bien pour to améliorer pour ça la bon ça en tout cas merci beaucoup vraiment pour s'abonner pour liker pour partager merci beaucoup na lingi bino ni voilà merci beaucoup à tout le monde merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre merci beaucoup à Paul Lisupa mon bien chérie Fougénia Francis Ngolu Ozana tellement belé merci beaucoup na bien Kazanga pour na assistance vraiment et ça Kitoko Makas, restez toujours branchés, c'est Récimaté pour les coachés sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à nous, on dit au revoir. Et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV. Découvrez Bellevue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Bellevue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes
à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Bellevue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Bellevue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres.